Bon, c'est pas comme l'inga batu n'intérêt. Voilà, pour la gana ko be ngaba antel bantoba. Ou zala bantoba. Ntoba c'est-à-dire c'est moi ça ndumba zo te kan soto na ye. Oya lingi shiko liboso, ageluga indien to libanais. Atele mbongonje. Ngana wa personne. Si je t'aime to longola on est en Congo là, tu seras facile to longola. Et comment nini? Ah? Tozela au vanda au sala. Tozela. Donc je t'aime et à soutien na T'es à la soutien. Et comme katabali. Ouais. Katabali goûte. Petit so boy ko pasante simanzela ke na yo. Ba we la te. Ba sumbana po. Biso ba ya to garder ka ban. Ya pour la rater, nzem to tambola jamais so so mo ba tambola ban. Jamais zara moi aussi. Mais normalement na bolingo. Kolinga mutu na mutema na yo etali mbongo te etali eloko te. Il faut olinga e na bolingo o eza na kati ya mutema na yo. Sambongo bolingo ko tambola te na sens nini que parce que na monde tozana actuellement bolingo tambola ka na mbongo. Pour oyer na que moi je suis licencié, moi je suis intellectuel, moi je fais ceci cela. Laisse ngane na teka na ngabo. Bolingo mana lo bango to vivre na monde moratoire. Ça d'intérêt moratoire, on a bolingo ezate. Pas mon bail là, maman bolingo te na lingo je t'aime. Pour te suite te t'aimer, belé to lemba. Fidèle internaute de Congo Millennium, mbote pese moko ba mingi botondi sami meke na ba etandona bino mke na internet wa pisika bolandaka ya bino émission 100% news 100% news et pese bongo na ya bino ndeko belo belka mais oui 100% news alelo tozo beta lisolo ya phénomène moko ekangi RDC et plus précisément Kinshasa phénomène mode gratuit bolobi Kinshasa lelo ezali ko vivre na rythme ya mode gratuit na bas réseaux sociaux, mode gratuit, na enseignement, mais il se passe encore pas mal de points d'interrogation. Il semblerait que mode gratuit est quotidien na bolingo. Tomituni mutuna, est-ce réellement batukuba vivre malamu na bolingo? Et je sais kaka mobali azala na mbongo ebele, et je sais kaka bakado eleka ebele to bolingo, et ça nango kaka loko batumi bale bakutana ka balingani et puis batambusi masolo ensemble. Po bayeba lobi soki bakozala ndenge nini kasi ya koloba mingi biso moko mwa mutu pasi to kotambusa micro et pa ya bandeko bazomi pe kaka na kati ya Kinshasa to mekana ko beta na bango lisolo ya mode gratuit na kati ya bolingo na Kinshasa mbote ndeko mbote pe yo poza kinwa na kinwa yebisa biso na to beta lisolo mode gratuit na bolingo est-ce que na Kinshasa lelo po bolingo etambola malamu zo singa kaka mobali azana ba millions de dollars. Bon, c'est pas comme l'inga batu n'intérêt. Voilà, pour la gana ko be ngaba antel bantoba. Ou zala bantoba. Ntoba c'est-à-dire ça fait moi ça ndumba zo te kan soto na ye. Yo ko linga mobile bokuta na ntela yo linge ya linga pourquoi que ko linge na mbongo. C'est bo linga na bo pesa na lesu ko bo linga na bino balende kutana bo linga na boke malamu. Mais si on linga mobile n'intéresse à bien te pour une idée na nganda ngwana. Basi balobi lokola bati enseignement gratuit bati Facebook gratuit bino pe ba ya boko molinga ka bolingo gratuit et pourtant bango balingi mode gratuité. Bon ça balingi gratuité ate ka sinto to partout ndenga lingi ka. Yaya lobi zakara masola ko yokana conseil ni noko pesa kasi na balenge basi o bazobo ya mode gratuit na bolingo. Bon conseil na ngonga na ko pesa bango batika mbongo. Balingi mbongo to pona basi Kinshasa pe na mingi balingi mbongo. Siko mbongo pe pasi non. Ako kuta mobali boka mbongo siko to mbongo ngo wapi. Est-ce que bolingo ya mbongo epeza na conséquence ebele na mokila lelo? Ebele mingi. Kote mobali azoka mbongo abi kotango. Ako risque mobali azaba kisi na ko leksepe mbekati na mbongo. Batika baida mbongo balingana babipesa na mitema nde kutana. Wana esala bien. Merci balobi mitema nde kutana bolingo ya mbongo etambula malonga te to tambusa lisusu miko ndekoni naza na makambo ya koloba to pusani liboso to pesa pe ndeko azana makambo ya koloba talisa biso est-ce que penza ezo senga kaka mbongo ezala to mbongo ezala te ndeko yo poza kinwa na kinwa balobi na Kinshasa li paraît basi baboyi bolingo mode gratuit balingi ne mbongo liboso bolingo sima yo ezolo belo nini te pona nga na koloba nini père nga pona nga conseil ya liboso na ko pesa bango eza nini eloko elingaka mutu eza mbongo eza nde mutema mutu nde alingaka
En plus so tokutani yo mwasi nanga mbali tokutani alingi yo soko sepeli nanga te okoloba sepeli nanga te oyo tolingaka eza physiquement tolinga oyo eza kati ya mutu te tolingaka libanda oyo totali tomoni tolingi yango nde nakoloba na mais bajani fille balobi pe baya yekoma kovanda na mwasi otambusi ye pokwa nyonso mpona kokabwana ata mwa mbongo komela ntina ntongo ezozala te bino bokomisi nyonso gratuit kaka lokola Félix atie enseignement gratuit te mais eza bongo te na vie mundele alobaka l'air c'est le temps donc l'air c'est l'argent le temps c'est l'argent donc l'état c'est l'argent jamais okozo moninga lokola moumbu toyebi ke basi bazana bango basi mais ato memi mwasi quelque part tant mususu ovandi na ye boye so bomeli bosoleli banini avant ça déplacement na ye ata ebele ezati ata ya muke okopesa ta transport banini conseil nini okopesa na bilenge basi oyo bazoloba soki mbongo eza te bolingo eza te conseil ngo nakolobe pa basi soki mbongo eza te bolingo eza te eloko nakoloba na bango eza kaka batika makamwana eza bien te po bolingo eza mutema eza mbongo te bolingo eza elamba tolataka te bolingo eza na kati ya mutema so bolingo eza ata naza na mobola po na nini nakoloba nini okomona mwana ministre alingi un simple individu famille na ye na eloko te mais alingi ye bazovivre po bomengo tozwaka yango kana kote ya biso mibali te okozwa mpe momengo na nsima mwasi donc c'est vice versa pardon eyokani topusi totambusi micro bandeko mpe baza wana baza na posa ya koloba tobeta mpe lisolo yango nanu ya mode gratuit balobi nyonso eza kaka faci mutu aluki yango bayeli biso mode gratuit na enseignement bayeli biso mode gratuit na baréseaux sociaux mais est ce que mode gratuit mpe na bolingo ekosimba te mbote ndeko balobi Kinshasa tokomo vivre na système ya mode gratuit gratuité na enseignement gratuité na Facebook est ce que mode gratuit mpe kokota na bolingo mpo basi balobi sa mbongo bolingo ya te balobi mode gratuit na Facebook ezali na enseignement ezali mais na bolingo mode gratuit ya raté donc sambongo bolingo ya te olinga te mwasi na yo akinoza mbongo ya yuma elaka yo olinga ngo te mais na enseignement ezali po achango anje donc pona yo pena soki ya yoza na mbongo te komi kolinga te okoza pe na mbongo te mais okutela mwasi oyo ata même moral na yo na mpiaka na yo alingo na mpiaka na yo bazali o bayaka bona intérêt ngalinga bango te parce que ba petite akine komi chikon liboso mbongo ne chikon liboso lisolo na sima oyo alingi chikon liboso akeluka indien to libanais atele mbongo nje ngana option parce que conseil ni opesa bandeko basi oyo bazokanisa bolingo po kende be feta mbula kana mbongo conseil oyo ngana opesa bandeko basi ke bolingo tambula kana mbongo donc c'est que no bakutana na bolingo ya bango te bakutana kana bashida bafe mwa mikolo juba kopana ke bolingo da ka sambongo nde bayolinga biso ba ezimo ba exio bayolinga biso ovanda noka oliano liyaka mais nzole bele na mutema poso komola ndela pe ve mo boye makambo boso la maladi achelo mbongo je kufit bakamene okufi okay mobimba eyokani balobi lisolo ya mode gratuit tokotambula tokolobelango totambusa micro baya ya pe na kati bakolobela pe lisolo yango yango nde bomi mboka lelo Kinshasa basi balobi soki mbongo eza te bolingo eza te toyebi te etikali kaka bako mokoma baprix na bango batarif babamba liboso ya bolingo mbote yaya yo poza kinois ezolobelo nini bamomi baboyi mode gratuit na bolingo soki mbongo eza te kopusana te na bajetemino wana siko na Kongo nda lelo mbongo eza te tovivre ndeni na bango bayela biso baojana bayela biso bakana secret siko tovivre ndeni bayela biso babasa sorte na sorte alors yango biso boulot na biso tosala po toluka ndambu po tozwa moyen de vivre na bango. Est-ce que vous avez dit que bolingo peut tambola malamu il faut que mbongo ezala mais bolingo fait tambola fait mbongo ezala donc sans mbongo sans bolingo te sans mbongo sans bolingo te mais bolingo tambola na mbongo ezana ba besoin ali ba biloko ali belé o tambola faut na mbongo o vivre na mutu sans mbongo o sa AVC mi c'est ça mto katani mbongo conseil ni kopesa bandeko basi oyo pona bango soki mbongo zate ko yana je t'aime na ote balingi mbongo liboso je t'aime na dès je t'aime to longola on na Congo la sera facile to longola et comment nini ah tozela
tozela ovanda osala tozela donc j'étais meilleur soutien na te à la soute et comme katabali ouais katabale goûter petit so boy ko pasante simanzela ke na yo o mokili o fala lo ba mokili mo to matata yango to olzela soki o tepi na o ela mangamna yo ke na yo balobi tepo na makambo na yo ke na yo po bayaya bakoteka na bango bamitute bamisapite mpo baluka mbongo bapesa momi kasi tomoni pe yaya zawa ye pe so atanke courage likambo bakolobi ezali mbote yaya ba petit chéri na Kinshasa balobi mode gratuit na bolingo balingi yango te sans mbongo yebela yo moni yango ndenge nini na bolingo bese tombola mbongo mais elekela pe to te parce que tu mbongo mingi bosse ce que vous bala zangi mbongo ça ko buka banda ko makuna pola bolingo na e na rien na bampia kana passe faut ndimaka bon to suite le to peut-être facile maman lobo ça bien est-ce que yoza pena sir mwana bato tamboli na ye butu otamboli na ye moi bokomi na pokwa oyebise ke loko ezate est-ce que ekosala ye pe mabete na mutema aozana esengo nango tango moya yebi ko bimina mwana bato ata 1000 francs finalement bato na tango pas damelipa boso le PCT le PCT le bien na supporter ki ba père moi mkolo a fini bala pour le lobby au père de Dieu na mai zakali na tango passe mais comment ne pour la vitesse mususu ce que conseil ni opesa pa bana basi pour na bango sambongo bolingo ezate ba we la te ba sumba na po biso ba ya to garder ka ban ya pour la rater nze mtu atambola jamais so mobile atambola na bana jamais zara moi si akuta botina na X matondo mission o ya Thierry Mugler lobe botina ngai de karis lobe botina wala mususu mais ngai na bike mwana ngaka ye za sko na babeke mama bane bele nga benga papa ya mwana moko balobezaka ya oyebela keba mbongo za nango pe mabete mais mbongo pe soki leki neti kaka ezopesa ba désert rebelle kasi totambusa micro totuna pe baya ya balobela et puis bandeko basi pe bakotalisa makanisi na bango toleka mbote ouais tozolobela likambo ya mode gratuit na bolingo est-ce que lelo na Kinshasa lelo yozo kanisa ke sambongo lelo bato bakoki kosala lisusu bolingo malamu te oui c'est pas la question na yo mais na Kinshasa lelo to comment ozwa nyonso avec intérêt vous comprenez ozala ata mwana na yo tout to comment ozwa avec intérêt mais normalement na bolingo kolinga mutu na mutema na yo etali mbongo te etali eloko te il faut olinga ye na bolingo o eza na kati ya mutema na yo mais pas na biso ndetinga mobali boye moi si avalinga fata atala ngai naza na nini to na eloko nini naza nango mais normal eza mabe po normalement po tolingana o nzamba la bitolingana ta to sana eloko te il faut tolingana bilenge basi mingi balobi lokola enseignement comme gratuit Facebook gratuit bino bolingi bo comme ça peut bolingo na mode gratuit te so ba kotina makambo wana nga na benga on ba fou quand on dit que cinéma gratuit eza pour na ba gamin bana eza bisoté eza balobi de 0 à quoi à 8 ans non so 8 ans so winning mais likolo quoi apprendre sikoyo pour de 0 wana tina 8 wana eza ko laksaka mwana kokoma kokona yozo mona ke sambongo bolingo ko kipe ko tambola normal sambongo bolingo etambola normal na moto alingi o alingi te aotenga senga mobile te na kangisa suki na sa boye mobile asa nango te a vivre comment conseil européen bilenge basi o pona bango sambongo conseil o na websa bango eza nini bayeba kete bolingo na mbongo eza eloko des choses différentes bolingo eza motema exe mbongo ekota na motema eza motema te si on dit bien que pour ça bolingo bien faut en a quelque chose boko que place mo bo vandi bo somba ji bo somba nini faut mbongo ezala mais so moi sur azu bolingo asanction na mbongo ala ndoki ya tikai luka mususu chor balobin chor soki peut-être mona zo senga sengo mbongo yebela luka mususu kasi bilenge basi pe to luka ba pesa pe makanisi na bango toleka mbote mama mbote papa oui to kuti ope ozali kinoise
Est-ce que maman ozo kanisaki na mokili lelo batumi bale bakoki pe kolinga na kosala bolingo na bango sambongo? Est-ce que sambongo bolingo pe koki kosala malamu entre batumi bale? Bon, toza deux sortes de bolingo. L'amour du ciel, l'amour à bolingo ya. Tozo la bolingo ya mwasi na mobali. Est-ce que sambongo? Oui, sambongo bolingo koko tambola. Sambongo bolingo koko tambola te na sens nini que parce que dans le monde toza na actuellement bolingo tambola ka na mbongo. Pour oyer na que moi je suis licencié, moi je suis intellectuel, moi je fais ceci cela. Laisse ngane na te ka na ngabo. Bolingo mana lo bango to vivre dans monde moratoire. Ça d'intérêt moratoire on a bolingo ezate pour mobile là mama bolingo te na lingo je t'aime. Pour te te t'aimer belé to lemba. Bolingo feta mana mbongo sambongo mta kosote bolingo ezate. To mo linga bolingo intérêt mobile ebi que moi si on a te karaton na lingi boye akosunga na mo loko moko boye moi c'est pas pesa mais tant yo linginga na moni que moi loko ezali premièrement na linga no sambongo na lingio na ko motala siko yo comportement so na moni ko la ka loko ya te kara non pesa le retour na linga te mais en vrai dit bolingo tambola na mbongo bande ko mibale balobi basi baso lekisa okoka bona jamais na moi 600 otika moi $5 moi $10 balabi bokomisi bango lokola ba entreprise na bino. Pas nécessairement. Les abongote. Ceux qui ont zéro déjà que mutalo tozala na yi. Tant azora ya mo mukie wana apesa ngane na te karabo. Snabi ke mobile nga azana fonctionnaire. So ka pesinga moi $10 na moi $10 ana pesinga na bakis na moi commerce na. Akoko ya na to na biso. Tam se paroza nga pe na roza moi 2000 francs na PCP moi bière ameli moi transport. Eza nécessaire te ka ke so bozela mobile lo kabani apesombe boso azana hote. Otinda ko makuluna. Conseil no pesa na ba jeune fille au pour na bango sambongo bolingo ba olingo sala te. Bon, conseil no pesa na ba jeune fille o lelo. Et le réseau boma ba jeune fille na biso nini ba lingi ko lula trop azala nango kaka. Ni bali 4 5 6. Wana lelo sko ezo boma bango ndesko ango wana. Linga mobali ndengo kutenele lié. Yebi mobali soko lingi mwasi yebisa mwasi vérité que non. Nde na zabo na lingi be position na ezabo soit na étudiant soit na salaka soit na dana nga mutambeta ba coup de main moi ça ba position na ko ça moi c'était que oza ko milakisa comme oza nango mais oza nango te soko yebisi moi si vérité bon continuer bo lingo normal soko ko si moi si on se demande que ba jeune fi ba me ba pela loyenge wana et yo kanito pusana pe to zo bandeko basi motune zali akoluka koyeba oui to pusani pe mbote mama na biso yo pe to kutio kaka na kata Kinshasa motune zali est-ce que Kinshasa elelo bolingo ekoki kotambola pe yango moko sambongo? Papa bolingo na mbongo nyonso ekenda nzela moko po sambongo moye esimba ezate po mbongo pe esalaka bien na vie ya mutu po so mobala za na mbongo te na otambola makolo ngulu na kofanda nzala te nyonso mibale ezaka nécessaire. Kasi bilenge bimbali balobi basi ndenge bokomi pe kolekisa soki mobala lingi yo fo lukoye basalaka wapi aza na famille nini sans yango bozolinga te te papa ko luka oyeba soki mobala salaka nini soki ndenge nini eza na problème te mobala ta tekaka mai mais soki azozwa soin ya mwasi na ye na bana na ye eza problème te yo koboya mobali kaka fois na babiro te. Conseil ni opesa na bandeko basi oyo pona bango soki mbongo ezate bolingo ba osenga te te bolingo kinda na nyonso kande na lobi na nyonso papa basi o balinga mibali pona intérêt batika intérêt eza mabe soki mobali azui eza avantage ya mwasi soki pe azui te faut supporter. Merci mingi mama lobi bolingo oui sambongo pe bolingo tambolaka te nyonso kina kanzela moko to cause juste mutu ya suka comme ça to clôturer élément na biso ya lelo to le. Merci fidèles internautes de Congo Millennium bouti ko landa ba point de vue ya bandeko basi pe bandeko mibali sujet to lobila ki lelo ezali mode gratuit phénomène mode gratuit balobi mode gratuit ko tia on na Kinshasa partout kasi na kati ya bolingo mutu ne tuna maki ya koluka koyeba est-ce que mode gratuit pe koki ko kota nango na bolingo to koki ko kota te bandeko mibali balobi ngambo mususu balobi oui ezo senga nango mbongo te ko bato balingana mitema ndefu tutana misusu balobi na kati ya bolingo mbongo pesa la kamotu ya po esunga kana ba besoin mike bandeko basi o bauti ko sukisa bango pe balobi sambongo bolingo tambola kapenza malonga te mama na biso lobi intérêt moratoire il faut mbongo ezala na kati mpo boye bakosanga na makanisi kasi pona ko boucler les mains biso to koloba na bolingo na mbongo ezali biloko mibale ekeseni kasi biloko mibale wana o ekeseni esunga na kamoko sima ya moninga
pona kolinga moni a kolinga mwasi ezosenga nango te kozala kaka na mbongo mais pona ko répondre na ba besoin ya mwasi là nécessairement il faut mbongo ezala soki mbongo ezate okozala na impossibilité ya ko répondre na ba besoin ya mwasi to na ba besoin na bino mibale mais ko kamata mbongo ko tia yango na premier plan lokola premier élément na kati ya bolingo nde loko nini tokotelemilaka pe tokokobaka tango nyonso kotelemila bato esengeli balingana d'abord na bolingo ya solo ensuite bolingo soki eza ya solo ememaka courage ememaka force yango nde ebotaka bozwi yango nde ebotaka nyonso tokolukaka na mokili ya se merci bino sozalaki ebele mpona kolanda Congo Millennium surtout émission na bino 100% news. Merci sans oublier à mon vieux Désingo, le vieux Désiré Kengebeni, le vieux qui a inspiré, sans oublier Mama Béa, Mama Tendresse, et puis Nabo Sanité, la grande dame d'Irlande, Mama Jolie Dibenzi. Pour Nabino, vous savez une émission, grand merci. Nandekwa qui derrière la caméra, J'irai, c'est Mwanza qui nous a réalisé cette belle émission. Si vous nous aimez, restez toujours en contact avec Congo Millennium. Aimez nos émissions, abonnez-vous à notre chaîne et vous aurez droit gratuitement à tous nos éléments. Quant à moi, Bello Belkam, je vous dis au revoir et nous prenons rendez-vous à la prochaine émission. Tolé.